linga mingi info linga la journal après pour la peuple mbote na bino nyonso tofongola ngo pour la rotesse ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré lundi 6 octobre campus universitaire ya Sika kuna universitaire officielle ya Mbujimai boye bake nyonso esalemaki na présence ya ba autorité nationale pe provinciale ya ndenge na ndenge bitema pinde mais pesi no ba détail na présence ya ba autorité nationale pe provinciale chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré nouveau campus universitaire ya université officielle ya Mbujimai oyo ezwami na quartier Kansele na commune ya Muya na chef-lieu ya province ya Kasai oriental. Complexe universitaire Oyo ezali constitué na 3 imposants bâtiments, il y a 2 étages Oyo etongami na ba fonds propres ya gouvernement central. Il y a liboso pour na abriter 16 auditoires modernes, pe na capacité il y a 200 places assises. Boy deuxième ezali composé na 2 amphithéâtres, il y a 400 places, pe troisième ezali bâtiment résidentiel pour na ba étudiants, ezali bongo na 154 chambres collectives. En plus il y a aménagement extérieur, nouveau campus ya université officielle ya Mbujimai, ezali bongo na bibliothèque moderne, salle informatique équipée, pe salle ya ba professeurs, pe espace public mosusu pour na ba enseignants, pe ba étudiants. Ezalaki lancé depuis le 19 avril 2022, mais sala ya Kotonga université moderne Oyo ezwi bongo 36 mois pe pour répondre à déficit de l'infrastructure universitaire, pe na demande ya jeunesse estudiantine université officielle ya Mbujimai. Autrefois, bazalaki obligé à recourir na ba salle de classe ya ba école primaire ya ville. Ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, et vibra qui lundi 6 octobre na rythme ya football africain na Koyamba Kabongo Assemblée générale ordinaire ya CAF. Boyeba ke première ministre Judith Suminwa Ande a représenté qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nathalie Kaila, héritier Mapinde. Ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, et vibra qui lundi 6 octobre 2025 na rythme ya football africain na Koyambaka 47e assemblée générale ordinaire ya Confédération africaine ya football. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a représenté que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe a livré qui discours na ye liboso ya ba délégation et outaki na ba pays africain. Na message solennel na ye président de la République akumisaki honneur oyo epesameli RDC ya koyamba rendez-vous monene oyo a qualifié yango moment moko ya football ya makasi na Afrique. Boy Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendaki hommage na leadership ya président ya CAF Patrice Motsepe pe atalisi reconnaissance ya FIFA na président Gianni Infantino pour na soutien na développement ya football na Afrique mingi penza na matière ya gouvernance d'infrastructure pe ya promotion ya football féminin pe ya ba jeune mingi penza CAF azali kotia désormais accent particulier na développement ya football féminin oyo ezali piloté na congolaise Bestine Kazadi oyo azalaki eli na mars euti koleka lokola 5e vice-présidente ya CAF. Boye Atsaki ballon au-delà, il y a simple cadre sportif. Chef de l'État a rappelé que football ezali bongo puissance moko ya makasi pe facteur ya cohésion pe ya langage universel. Boye asengaki bato nyonso bayeba na observer moment moko ya recueillement pour na mémoire ya ba victime oyo nyonso bazwami na est ya République démocratique du Congo. Discours ya chef de l'État a insistaki mingi na avenir oyo ya jeunesse bazali bongo présente na 60% mobimba ya population africaine pour na ye football esengeli ekoma levier moko majeur ya ba opportunité pe ya formation na inspiration ya ba nouvelle génération. RDC a assuré ambition ya kokoma pôle sportif continental pe azali prête ya koyamba ba grande compétition internationale pe ko soutenir ba projet minene ya infrastructure. A conclure que discours na une espérance chef de l'État a adressé message ya kimia pe ya unité pour na continent a lobito comme sa sport instrument moko ya coopération pe ya stabilité. 47e assemblée générale ya CAF ezali bongo kosalema na RDC na signe ya solidarité ya jeunesse pe ya vision ya football africain porteur ya avenir ya dignité pe ya fierté pour na ensemble ya continent.
Na nsima ya kobendana oyo ezalaki bongo lundi 6 octobre na assemblée provinciale ya Congo central boyebake honorable Papi Montezolo awuti ko annoncer démission na ye mardi 7 octobre na tête ya assemblée provinciale bolanda ba détail elongo na héritier Mapenebe. Na nsima ya baeshofore oyo ezalaki na assemblée provinciale ya Congo central mokolo ya lundi 6 octobre 2025 epai wapi tomonaki bahonorable député provinciaux kobunda kobamba na bakiti nzoka nde plénière ekomaki délocalisé epai wapi 22 députés provinciaux badesidaki kokende esika mosusu mpona koorganize plénière na bokambemi ya doyen Jean Landu oyo azali bongo député provincial ye adirijaki plénière oyo bit na yango ezalaki mpona koexamine bapétition contre président mpe vice-président ya assemblée provinciale ya Congo central oyo bazali koakize bango na mauvaise gestion mpe na makambo ebele oyo ya mabe bango bazali kosala bosimba mpe boyebake badepute provinciaux mosusu 12 au total oyo bazalaki contre pétition bango baparticipaki na plénière oyo te plénière oyo ezalaki organisé pa ya directeur ya assemblée provinciale ya Congo central mpona koinstalle bureau d'âge ayeba na kotalatala makambo oyo nzoka nde makambo etourne lisusu na ndenge mosusu boyoka mardi 7 octobre 2025 na Tongo honorable député provincial oyo azalaki président ya assemblée provinciale ya Congo central Papi Montezolo annoncé démission na ye boye nyonso alobaki yango na radio Top Congo epai wapi atalisike mpona kobatela kimia mpe kobatela boyokani na province ya Congo central vi makambo ya mabe oyo elekaki mokolo ya lundi 6 octobre 2025 na siège ya assemblée provinciale yango ezali kohonoré province na bango ya Congo central te na ntina wana honorable Montezolo Papi a décidé kotika ebonga ya président mpona kotikela bureau d'âge ayebaka na koexamine bapétition oyo ezalaki initié contre ye mpe contre vice-président ya assemblée provinciale ya Congo central nyonso wana tozali kozela mikolo ezali koya nde ekopesa biso biyano mpona koyeba nani akoremplacer réellement honorable Papi Montezolo na tête ya assemblée provinciale ya province ya Congo central. Toujours par rapport à ba dossier ya ba assemblée provinciale ya République démocratique du Congo ndenge tango nyonso ba ko bendana eza partout rédaction ya info lingala eneki ko réfléchir pona oyo etali bongo impact na bango. Na constitution ya République démocratique du Congo oyo population a votaki na référendum na 2006 yango nde esalaki ke lelo ezala appliqué boye ba article belé ya constitution oyo ezali kopesa bato mituna ya ndenge na ndenge population pe azali komituna biloko ebele ezwami wana soki esengelaki eyeba na kozala ndakisa lelo tozwi kaka likambo etali ba assemblée provinciale na République démocratique du Congo ba assemblée provinciale na République démocratique du Congo nzoka nde ezalaki eloko moko ya malamu oyo démocratie esengeli ezala na niveau ya base kasi lelo ezali eloko moko oyo bato ebele bazali komituna eske ba assemblée provinciale ezali vraiment kosunga ba province na biso eske ba assemblée provinciale ezali kosunga ba exécutif provinciaux pona koyeba kosala mosala malamu to pe ko gérer ba province na bango pamba te 26 provinces ya République démocratique du Congo ezali lelo na 26 assemblées provinciales kasi misusu bazali komituna à l'époque tango gouverneur azalaki ye moko kaka na cabinet na ye eloko nini ekeseni lelo par rapport ya mise en place ya l'assemblée provinciale likambo ya pasi pe ya mwa ezali kaka mobulu toyikiki oyo lelo bato nyonso bazali komona yango bitumba na ba différentes assemblées provinciales kobunda kowelana kowelana tango nyonso ba pétition ba gouverneur tango nyonso bazali visé selon ba maire ya ba députés provinciaux ba membre ya bureau pe bazali visé selon ba maire ya ba députés provinciaux nyonso wana ezali kosala pasi mosala ezali kosala mandenge elongo banité soki totali lelo bilan ya ba assemblée provinciale ezali vraiment négatif ba assemblée provinciale bazali ko voter ba édu ya malonga te oyo esengeli e bénéficier na population développement ya ba province ezali vraiment kozonga sima donc ba députés provinciaux ebele oyo peuple avotaki bazali komi pesa kaka na ba intérêt na bango nde yango moni ba conflit tango nyonso
ezali komata se komata kasi population bazali kokipe ete likambo ya pasi oyo ezali kosenga soki suppression ya assemblée provinciale ekosalema ekozala iloko moko ya malamu kasi soki tokotika kaka boye baspectacle oyo tozali kovivre ces derniers temps na baassemblée provinciale ezali kopesa pasi mpe mawa crédibilité ya badepute provinciaux ezali te d'unité ezali te toyebi te soki mosala oyo peuple avotaki bango ezali kokende kolakisa makofi ya kobunda ndakisa ya suka ezali oyo esalemi na assemblée provinciale ya Congo central avant wana baassemblée provinciale ebele mpe ekangama basuspenda ebele kaka mpo na likambo moko boni l'état to peuple congolais tokoki ko réfléchir te pona koluka solution par rapport ya désordre oyo ezali koleka leo na ba assemblée provinciale bozali ko futama na contribution ya population bozali ko za ba avantage ya ndenge na ndenge kasi mosala oyo bozali ko sala pona population oyo avotaki bino ezali vraiment yango te bozali ko sala soni peuple congolais na ba différentes provinces bazali ko mériter ba spectacle ya boité. Honorable Maotwene Elia Selembao alansaki bongo mardi 30 septembre misala ya kirage ya bakanivo lelo ya avenue de la Libération ex 24 novembre Christian Kengebeni Igong Tingi héritier Mapindemi. Population avandi na commune ya Selembao bazali kosepela tango nyonso misala kitoko pe ya minene oyo molobeli na bango honorable Maotwene Papa Selembao du les responsables azali kosala bosimba pe boye bakemikolo eleki curage ya rivière Kalamu ebandaki kosalema pona koevite ba inondation na ba quartier lokola Eradi Ngafani Ngobila Pulumbambu misala oyo esilaki te kasi ekatanaki nde honorable Maotwene a relancé yango lisusu population atondisami na esengo komona ke curage ya rivière Kalamu ezongi ata bamvula ekonoka ndenge nini ekozala pasi te pona bango bosimba pe boye bake nyonso ezalaki a cause ya baengin oyo bande kosala mosala ezwaki pan kasi na bokasi ya honorable Maotwene misala ya curage ezongi lisusu population atondisami na esengo na ndenge ya kosakana te pe bazali kosenga ke misala yango ekende tina suka na kolongwa commune ya Selembao epai wapi misala ya curage ya rivière Kalamu ezalaki relancé honorable Maotwene Elia Selembao de les responsables abengisamaki na pigeon epai wapi groupe ba mama bayaki wana bayaki koyopesa ba doléance na bango epai ya honorable Maotwene pona likambo etali ba érosion pona bango balobi soki misala esalemi te kala te bamvula ezali kozonga ekozala pasi pona bango na tina wana honorable Maotwene a promettre bango akosala nyonso pour que misala ya kobundisa ba érosion esalema enfin ke bamvula déranger bango te ndenge moko atalisi awa na quartier Madiata et puis na une partie à Minza Pigeon tu as eu qu'on visiter ba érosion et déranger bandeko et tout ça na OVD oyo tu travailler en collaboration aza makambo ya ba érosion ya engoma kimba Kinshasa au sérieux ce qui est na fond vraiment ya ko débloquer vraiment gouvernement central faut débloquer zali ko chango penda na ba lutte anti-érosif pour population oyo nde ba chaka biso na ba place tozali population oyo nde ba votaka biso mais ceux qui bango nyonso baza emporter na ba érosion na ba inondation lobby banana ba voter biso tozo senga vraiment bozwa likambo au sérieux bocha ba mbongo penza oyo sengeli pona kosala ba action anti-érosif pour population ya engoma mobimba Kinshasa bazwa kimia bamama pe na ngambu na bango batondisamaki na esengo koyoka ke badoléance na bango epai ya honorable Maotwene ekwei na mabele ya kitoko pe batalisi esengo na bango oui misala kitoko ezali kokoba se kokoba honorable Maotwene azali kokanga miso te tango nyonso azali ofure au moulin pona bolamu ya population oyo bavotaki Accident moko esalemi na tongo ya mardi 7 octobre na virage ya Kisantu kuna na province ya Congo central boye bake mutuka moko utaki lufu ekwei na nzela bola na reportage ya Grace Poba.
Na tongo ya mardi 7 octobre 2025, ezalaki malamu te na virage ya Kisantu na province ya Congo Central. Mutuka oyo bozali komona eutaki lufu pe mbala moko ekwei na route nationale numéro 1. Conséquence ezali ke ekangi nzela mituka misusu moyen eleka ezali te. Kasi likambo ya pasi pe ya mawa ezali ke ntango mutuka ekwei ba villageois ya ndinga ole baya kosekuri bato bazwi makama bango bayaki nde mpona koyiba ba marchandise na bango. Virage na biso ya Kisantu, accident tala ndenge bazoyiba biloko ya lufu, tala bango na ndenge bazoyiba accident kaka na ntongo biloko ya lufu. Comportement ya boye ezali malamu te. Esengeli biso ba Congolais tozongela culture ya kosunga baninga na tango ya makama eno toya pona koyiba biloko ya bato bakufi to pe bazwi makama. Na rubrique na biso ya boyebi lelo rédaction ya Info Lingala etalisi bino impact ya bazoka to pe shingom. Bolanda. Babon tonton Babel dame très classe, bien parfumé, Bakisa Lufwila, na talon borsalino na moto na kabelo, ba mashaka yango to bashikaka yango tango nyoso, pona bango bazali branché toko sala lolendo, nzokande sans le savoir bazako traité bakor na bango, nzokande sans le savoir bazako traité bakor na bango, botu nanga nini ye, shingom oyo bakongole ba mesana kobenga bazoka ezali eloko moko ya motuya oyo esengeli tango nyoso ezalaka na basaki to na bapoche na biso pamba te na komashaka yango eza kojouer rôle moko très important na bakor na biso boyoka shingom kotafunaka yango chaque jour elongolaka solo ya monoko oyo na français babengi mauvaise haleine surtout oyo eza bongo na mente bazoka esadoptaka na concentration ematisaka makila na cerveau tina 25% yango eamelioraka mémoire eaccéléraka baton ya réaction pe esungaka moto kozala toujours makasi elongolaka ba stress na lombango komanche yango eza pe kosalisa cerveau sport na koreduzaka cortisol hormone ya stress tina 16%. Shingom ebundisaka nzala, c'est-à-dire soki ozali kolia yango cerveau eza kokroire ke oza kolia biloko moko consistant nzokande te mais eza kokontrole ba envie pe ba grignotage inutile pe eza kopermettre yo o gérer poids na yo kitoko mosusu ezali ke bazoka eprotegeaka minu surtout soki esili sucre estimulaka production ya salive to pe soi neutralisaka ba acide pe esungaka pona ko éviter ba carie dentaire shingom kolia yango mingi e amelioraka humeur ba recherche etalisi ke komache shingom e remontaka moral e réduisaka anxiété tobanzi boyoki pe bokokoma komache yango chaque jour en tout cas botia tembe te bosomba bobukuta to boniakuta eza vraiment bien pona santé na bino surtout pona cerveau bazoka etekamaka partout et puis ezali moins cher somba lia pona santé ya cerveau na yo. Complexe scolaire Mama Pemba de la Fondation Nerombu a organisé la première réunion et l'ongo na ba parents ya ba élèves sous la présidence ya Moko honorable Nerombungu la Dilandu héritier Mapinde mi ba pesi mino détail. Maman a déposé déjà rambe ya il va faire son entrée c'est lui qui est responsable Complexe scolaire Mama Pembade, école ya Fondation Nerombungu, oyo e bandi mosana yango na année scolaire 2025-2026, batenaki première réunion et longo na ba parents topé assemblée générale et zalaki bongo présidé et pa ya yemoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu Bosimba plus de 400 parents ba utaki bisika na bisika pona ko assister na première réunion ya complexe scolaire Mama Pembade nyonso e bandaki na prière d'ouverture mot de remerciement et
epesamaki epai ya Cordon Ridi oyo aremerciaki baparent nyonso barepondaki na invitation. Bongo na sima présentation ya personnel esalemaki epai ya ye moko honorable Nerombungu, initiateur ya école tope numéro 1 ya fondation. Honorable Nerombungu azwaki maloba po na kotalisa baparent devise ya complexe scolaire Mama Pemba ezali discipline travail pe réussite. Alobelaki ba absence non justifiée ba élève mususu ezali eloko ya kotolérer te. Alobaki likambo ya tenue ya école oyo ezali recommandé ezali na modèle na yango po na bana basi pe po na bana mibali. Hygiène na école asengi ba parents nyonso batinda bana bango na école bazala propre. Likambo ya cantine scolaire oyo euti kosalema honorable Nerombungu abetaki pe sete po na yango. Teni ya gymnastique oyo ba parents esengeli balukela bana bango ezali Vares bleu po na école akobeta kaka so. Lacoste pe esengeli ezala portée chaque vendredi po na ba apprenant nyonso ya école primaire pe samedi po na ba apprenant ya ba humanité nyonso elekaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu asengaki na ba parents batinda bana na aire ya malonga ba retard ezali toléré te pe suivi na ba kaye na bango esengeli esalemaka epai ya ba parents pe ba évaluation ya ndenge na ndenge. Message ya honorable Nerombungu ezalaki capté 5 ndenge kaka bino moko bozali komona asengaki pe na ba parents bazala ba inspecteur ya liboso po na kolandela kabana na ba enseignement oyo bana bazali kote ya bango na école oyo esalemi ezali po na mbongo te. Honorable Nerombungu asali kabakata na école oyo ezali kaka po na encadrer bilenge na misolo ya mike enfin que kopesa bana nyonso chance baye bana kotanga polobi na bango ezala malamu. Message ya honorable Nerombungu esepelisaki ba parents na ndenge ya kosakana te ndenge bango moko balobi. Réunion l'équipe bien na mona réunion ndenge ote. Mukole bande na moni penya ba parents nyonso ba respecter. Mais to pesi ko merci na ndenge boyambi biso Minerval botiango kitoko. Réunion l'équipe bien, en tout cas merci mingi na papa Nerombungu atongeli biso école po ezosunga biso po na bana ebele basali yango te me ya sali yango na kati ya Kisensu. Merci beaucoup. Po eza première réunion na kati ya Mama Pemba de na sepeli mingi. Merci beaucoup. L'équipe vraiment très bien. Aussi na instruction sur ba PC par rapport à air à bana maternelle. Là, par rapport à l'habillement, les parents, ils ont vraiment respectable. Ils ont en école, en école. Donc, c'est bien la présence de mon connaissance. Ils ont bon c'est la première réunion. Depuis l'école, les fonds, ils ont balbo, tout le monde est en réunion. Donc, c'est bien ma case par rapport à Minerval à aider Bisso. Aza papa moi za muté amala moi bonne ko tumba biso na ba Minerval mais atie quand même pour moi aborder pour nous tout à la facilité à foutre la moi na Minerval l'école. Mais du côté frais aussi, en tout cas abordable, tel que moi je suis content, très content vraiment, à raisonner mes parents. De ce côté-là, je félicite l'honorable Nerombungu. Nyonso ezali kotalisake honorable Nerombungu azali toujours pene ya ba parents ensemble na ba parents pe ba enseignants voire même ba corps administratif ba ko sala makasi po encadrement ezala toujours ya qualité awa na complexe scolaire Mama Pemba MPD. L'enseignement Simba qui va porter ici et Fungwami na ISTPK pour na ba inscription ya année académique 2025-2026 Kutabango na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome Francis Kanza Lokoka. Ya année académique 2025-2026 est démarré déjà et na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la Mokuse oyo ezwami na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo référence
stade Vélodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola ISTPK berceau ya savoir ezali koorganize ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie bakisa lisusu na licence LMD na biologie médicale toza na ba parcours lokola technologie de laboratoire na passerelle pe master na EASI toza na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani akotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza berceau ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki à ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK berceau ya savoir. La femme témoin ya résurrection ya église Saint-Pressé la Bokambemi ya pasteur Jean Bosco Kindomba baza kolengela convention monene du 27 au 31 octobre na siège ya église na bango Stéphane Skande Francis Kanza lokoka ba pesi nouvelle détail. Nazo bengisa ba mama nyonso oza mama oyo salaka ezala na gouvernement oza mama ministre oza na komba soki koto ezo simba mais yeba quelque part kombe ezali maman oza femme commerçante je te dis la vérité tu as ton combat telema oya kozwa victoire mama oyo osalaka so oza maka nyonso même oza na libala olobi mobala lingi nga pesaka nga nyonso ezalaki mpe na ane nayebisa yo ye mobala alingaki ando kopesa double portion mais malgré bolingo ya mobali na ye ekokaki ye te mais il y a quelque chose qui manquait. Voilà pourquoi je viens koyebisa yo mama yaka na kombo na Yesu yaka pour que ozwa victoire na yo que Dieu nous a donné dès le commencement du monde. Wana ezali appel ya pasteur Animbo Ngonseka, présidente ya ba femme témoin ya résurrection na église Saint-Pressé wapi epai révérend pasteur Jean Bosco Kindomba azali bon représentant légal bango bazali kobengisa ba mama pe bilenge basi na grande convention de femmes oyo tem nango ezali femme ton combat et ta victoire femme ton combat et ta victoire ekobanda du 27 au 31 octobre 2025 à partir ya 17h ti 19h30 na adresse kaka moko église ya Saint-Pressé temple du grand roi oyo ezwami na sima ya maison communale ya Kalamu na Victoire Matonge pendant 5 jours mokoka kolo asopi ngolu na ye epai ya ba orateur oyo révérend pasteur Jean Bosco Kindomba oti ya Milulu pasteur Animbo Ngonseka bakiselae aninguya animoto prophétesse Vanel Monka bakisa révérente Julie Vanga pasteur Animbo Ngonguya alobi na yebisa bino ke ekozala na moment moko ya makasi ya mabondeli pe ya délivrance. Toutes les femmes dans la vie ont leur combat. Maman combat ezali mais na yebi que victoire pe ezali na kombo na Yesu Christo. Tu es combattu na ba myome na ba kisse na ba maladie belé mais laisse-moi te dire tikanga na yebisa yo maman victoire est assurée certain yango nazo benga ba maman nyonso oza na posa victoire kokende na nganga te kokende ba sokola yo te kokende ke yaka na kombo na Yesu nzela na mwasi nzamba pesi biso na nzela ya mwasi akoni ata serpa et bongo bozwa ba chantre de l'Éternel.
le frère Moïse Matuta. Nachela yo motema naza. Opesanga na moyo yo butu pimela ngai. Obongisela ngai yo mokili bebisai. Ozongisela ngai motu ya bungisai. Nous serons avec le frère Christian Mukuna. Mama Enis Manyanga. Masolo na betela moto teye. Yesu yo témoignage. Masolo na betela moto te. Oh ya témoignage. Yaboye Jaja Nazanga et Bongo yo. Kozanga teo, soyez le bien koya. Masolo na betela moto teye. Yesu yo témoignage. Masolo. Tu vas peser potopota kitoko même mukolo pe asengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. En tout cas, votre journal, la peuple yango et comme na soupe peuple na zala qui na esongo makasi. Ya représenter les binu yango ceux qui vont sepela qui n'ont pas merci na grâce pour ba. Oyo akumbela qui édition na sima caméra to za qui bon na Igor Ntingi montage simba Maki na Fabrice Lundo BP Francis Kanza loko ka journal la peuple et la supervisé et pas hérité ma coordonné par Stéphane Skande Bandeko. Votre kalamalam, au revoir.